non qui pas maman bako motindanga kendo benga Jean-Claude Mabala kendo benga Fabrice Lindo après tout bon on va papa na nga ministre la kata mboko na kendo singa ba mbombo sepia kende pas mes zénith ça sens te maman to na lembi franchement na lembi na kata ndako c'est comme si papa a autorité monene na kata mboka ote na lembi ata ba ba tuso ba so ndini ba lokwa biso de vivre Olive au juste bino na ndako bo vivande Haïti maman na ndako na bino il y a tout so muto ayi na ndako na mona mbongo amona bonne vie amona tout même si muto ayi amona à côté na paradis mais ce qui m'étonne vous vivez ici comme les animaux limbisa na kona terre moi je n'arrive pas à comprendre il y a des fois na meto na question sur na vai na ndako nanga ezalaka nini on a terrible na ndako na famille terrible ezalaka po yo za mwana ya liboso ya Caleb au sala ba examen jusque là ba résultat ezo yeba na to juste aux na maladie ne po besoin que pas docteur même si papa no akena ote Thérèse ezangi mbongo keno ayeba quand même juste ozo bela nini poisson belo ba kiss maman aime dans un bon thé mais je te dis maman maman ne me dis pas ça c'est que bon normal te bois mais tu es sala raté soit vous avez sonné ou quoi je ne sais pas. Comment expliquer ndako ya munene ba makamnyo ça mais bato bazana kati bazon dirait ba animaux sauvages baza lokola bato te on dirait ba homme animal. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison hein Obi kiza mawa pe passer au diff problème mais ce qu'on finalement ndako to vivre ndenge petit banyama quand lobi pour normalité makambu ya bino ya ndaku awa ya kati ya ndaku obanda koyebisa n'importe qui pour na nini Flore tu n'es pas Flore s'il te plaît c'est là s'il te plaît mato pardon parce que na bandai obandaki kala ofingi na ofingi na zaki na zoyoka s'il te plaît te wana bana on se pena ngote wana te camarade no soka yoki yango ma top en tout cas on se pena ngote. Si c'est comme ça, on a sa camarade na yoke, oh y a pas son anda quoi après mais oui parce que c'est normal t'es ma top. Tu crois que gars top na vivre na sima ya mais c'est normal t'es parce que y a nanda quoi bato bando finga bato que to vivre le quoi ba nyama. Mais on va expliquer kamba na banga na yo ça va résultat té o domona o za standard mo zo benda kuna bino makama tanda kuna bino ko poko benga papa ya bino vandi si yo ebise ke papa na na to ko ebise e pour la de ko sana nyoso ala coucher nyoso flow maman top ezebisa zana na kata famille ndem ba ala camarade à maman à comment le faire la solution mais oui bien sûr que oui ah bon papa de coucher na na punda ma top na sepelité na sepe na moi tant inquiété bon yo pas na yo hein pour pesa ya no conseil que non moi na banda basala ki examen zo le la passe soki na opete conseil ma top yo mto oti c'est là pour ça c'est que ça sorcière ah bon na sorcière yo nam to sorcière à liboso ye bien ngote yo nam to sorcière à liboso moi je m'en yo ba tile so nani alongona kata ndako grand sœur alongona kata ndako yo nam to yo kota o kanta bongo azo vivre lokola zalaka ne pas mais ba yo vivre ndenge ni ma top yo vivre ndenge ma femme na vivre seule olo ba ma mais ça la malheureuse par rapport à ça mobali asa na tout ça mais je vis quand même malheureuse mais quand tu as mobali ngo on tira mobali ngo on maltraiter on tira kaye maltraiter na nini et ta yoka après Sonia on doit pas Sonia fleur comment après toi ma livre quand nous kona yo eza mbanu ya suka makambo ezoleka na kati ya ndako awa okenda koyebisa batali banda ozosambusa c'est ça papa na yote Olive hein asa papa na yo grand sœur na nga za mama na yo okusala ngote yo nganti rapport yo pesa ma stop osani asa ndeko na yote asa famille na yote asa ni kota tata na ni kota mama na yo okupesi rapport boya mabe okende apanza lo bien n'importe quoi libanda eza bien te mama hein il faut que là oza sous moi mkete 15 ans na ngweza mkete le bien avant dit Alain Giga na Londres à Benginga oh nani Olive à Benginga kuna vraiment no ça ne va pas na ndako papa là bon eza bien te yaya si na Londres na binga aller Giga ndenge mabete mais ya ibisinga na ndenge mabe parce que bengi ozo lelo ndie basundola yo na tata qui pa ko soute maladie eza maladie yaya ozo bazo ko soigner yo hein ozo soigner maladie ni flore nakomomela banyama kisika bongo okika passe au meliso kiki ibika mais ozomela kisi po bozonga deuxième contrôle na bozongi te tant bozonga nde bakoyeba soki bakoopérer to bosani ezaki bongo te flore nasaki ba examen fait ba ki ko retirer
Comme ça, c'est l'ordonnance. Est-ce que tu as nommé le bon? Bon, na boy tete entre nous. En tout cas, mbala sima, kozongi la soute. So makambo zo leka ata poto ngondeni, esu ke la biso mona famille. Ko bimisa ngo le soute. Zo conscience zo mwasi yaya. O nyoso zo komela mama ya bino, yo poza mwasi. Ozo yoka yaya, ko bandira ngo le soute. Comme ça ngamo non sola na semik pona makambo hôpital na. D'accord? Merci, Fleur. Florent Obenga, c'est un moment les filles. Aïe, aïe, aïe. Haïti, ici. Bon, ici, hein? Ok. Manivre. Bolingo na yo, comment on peut s'en quit. Bolingo na yo. Des fois, je suis dans mes courses. Des fois, je suis dans mon travail, mais je ne cesse de penser à toi. Tu sais, je voulais aussi te dire que tu as une certaine fraîcheur que je ne le trouve jamais chez d'autres filles, chez d'autres dames. Tu as la fraîcheur d'un verger de paradis planté négrédandi aux fruits escus. Ton amour m'enivre. Bien. Quand je suis avec toi, il y a des dossiers difficiles que je devais gérer. Je n'ai pas de solution dans mes amis. On travaille trop. Mais c'est les gens de femmes comme toi où ils peuvent faire kimia, où ils peuvent faire à l'aise quoi. Amoni bazo benganga. Allô? Maggie de Kwenge. Nakamfunfu. Ouais, Maggie de Kwenge. Oui, je crois que dans un voyage moko officiel en Angola, dès que na komi Luanda, dans un voyage moko officiel, je tiens Yagokuta Nana Didi Kinwani. Parce que tolingi na cadre mboka to pesa responsabilité ya miba. Ouais, Didi Kinwani, ouais. Maggie de Kwenge. C'est bon, merci. Ok. Alors, chérie, des fois quand je te regarde, bébé, ma photo est ali. Tu as toujours été, regarde, tes yeux me rappellent la force persuasive des images de la télé en couleur. Tu as des yeux de rêve. Est-ce que vous avez dit? Tes yeux me rappellent la force persuasive des images de la télé en couleur. Nazalaka, tu sais quoi bébé? Quand je suis avec toi, même si on a yoté, na bureau nanga, moi je suis un homme d'État, mais na bureau nanga c'est ta photo nena chawana. Na longo la photo ya président. Na longo la photo ya président. Monika nebiso ba ministre toi là. Toi là na photo ya chef d'État. So na longo la photo ya président na cha photo na yo. On est boy américaine carte non américaine dans un son ça va visite d'état non ça va visite mon officiel c'est bien non mais ma photo na bureau non mais na chaya munene mais je te dis tia munene na chaya munene moni oyo non ça yo pe na zakata na silikeli tu m'avais demandé l'autre fois on en a besoin nini bien maman ba qui est abaki moni ndako na bango wana kote afutela sikoyo alinga sozoloba chalo poko likolo sikoyo alobi bakiti wana oyo ya plastique oyo atia na veranda wana enga changer enga tia neti ya biso ya mabende wana ndi sikoyo lokwa tosombaki yango 3000 nde abeso moyen ezali opesa ye lelo na ketike mpo netisaki koza na mbongo. Bon, je le donne tout de suite, mais avant tout, moi, bisous, mon cœur. Merci. Yo, Ozo, Ogo Misanga. Alors, c'est ça, combien à peu près? Bon, ok. Yo, Ogo Misanga, chérie. Aujourd'hui, ça dit 3 000. 3, 4, 5, 6, 7. Mais t'as pas bâti Babilamba, hein? Bakupeni ana ekomi akala 2 minutes po baki ba locks na ye. Fa kinde na
Oui, 3000 à maman. 2 minutes, tu quoi? La faille qui est salon pour la base, c'est des minutes. Ça, c'est la soin dans l'eau. Ça, tu donnes à 2 minutes. 200. Nani sous? Meta. Passe-moi le donner. Tu lui donnes 300. C'est bon, unité. Unité à 100 $, ça va, non? Ah non. So, il y a un crédit, moi, combien? Hein? On est là, makamlo la mbali sombo boy na nina mawe nazotalaga ya basi ya bamongo. Hein? On ça tu le quoi mbali sombo. Écoute, nazotikelo 1000 $. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ngai moko, tu vois, un homme d'état nazotikela na 200. C'est un bon. Faut bien habiter le partout, hein. Mutambonga na mukebo. Mutambonga za muninga na ote batambonga mikolo se azala mwa mke. Soki oza mukolo ne obenge yaya. Po mutana mbongo ayaya. Mbongo yaya se. Et puis si tu veux avoir l'argent, moni elonga dollar. Papa oyo tala kai. Mondenga otala yo. Yo betala eloba yo papa oyo nalingo tonda na poche na ngai. So lobi bongo mbongo yo koma na ngondi matin. Écoute chérie, je vais avoir un deuxième enfant avec toi. Soko pesinga mwana mibale. Ozokanga? Soko pesinga mwana mibale na kosombela yo ilo ezalaka na katikati ya Congo Brazzaville na Congo na biso. Ah bon? Je te dis. Non, non, mais non, là tu vas voyager, je crois que okobote là-bas. Non, il faut okobote là na Ulaboto na Mongolie. Oui, et dans métier moi bazan na Botswana, docteur Francis Evoloko. Mikolo babi azo boti sa basi na niveau moko. Na pofena ki bota na Botswana. Dis-moi d'abord tu m'aimes vraiment. Sérieux, je t'adore. Je suis folle de Bimana kanga porte na ngai. Yaka leka mama. Papa na yo no bima. Na no bima. Na da pesa ke de tête. Oh. Na so ke papa ko ba ka saki na tu polo sala makamba we papa. Kende kuna. Tete na boyi bloko. No kende na ngai te. Tete bimana nina kanga nda. Dia so yiluka ngala bana zati. Na hivi sio asia yaki desa Na boyi na chambre na ngala osomba musi na ngala na osomba mai. Okosonga te. Lobora msamana bino. Papa na souffrir. Papa vous. Ezali bala. Na to souffrir. Ezali bala na bali saki yote po zonga. Mbali naza homme politique na ko bomba yawate. Ndeni elobini so na boyi ko samba. Okendaki pour du bon. Oza aller sans retour. Papa kosi papa okende na ngai te. Comment ko di bana ko tsa saki na ngai bana te papa pona okende na ngai te. Na zongi na ngai pa na biso. Tete. Omoni osi okenda. Ndenge na botu eza ndenge muku na boti Caleb. Okosi. Poni ozokisanga soni. Okosi mukoni mama soki na matente bota Caleb. Tete, na tuni top ndena. Boto papa to sema. Te. Omoni tango zolo. Nazo reconnaître mwana ngati. Poni papa. Nazo mona mutu azande simane yo zotindika yo. Et le côté papa to po me mangande nzela bien zo tanga nzela. Pour Caleb ko ko mona ngai te. Caleb ko so le devant tenga zo asima. Ah, kasi mibali na ndako. Yo mbali yepe mbali. Eza pour la bongo te papa ngape no souffle. Na bitango naza mutema musuli. Na mutema plastique te papa. Même tango kozonga na balabala kamala ni yokokuta. Mutu kutu o tekaki kosolente mwa soka ya bambote Nerline Kabemba ye wana. Asali kutu flata wa awakana ni busona na loja 44 ans. Kabemba avant kenda benga kinga na camarade ngai kende. Na pesi ba bonne chance. Ake ina mobali na yeba fandi be Kabemba zo kipe mosi na bien. Alala na ndako mobali na yazo vana na pesi moko. Madouar c'est quoi ça la politique te? Asa bon politique papa magwa ça isa boy. Isa quoi Caleb? Na tuni yo. O magwa Kabemba zo sala o Caleb sala ngai. Yaza ministre elobi nini? Et que bon te yaza lika ka homme politique mais asa ministre na niveau ya mbali na yo te. Ah donc o magwa ka sala de ba fana Merlin bon ba fana kitoko lala na ndaku du 1er au 30 avant mobali zoba. Yo le na papa répondre ngai. Ona bana na mbali banzira nyonso. Pona nini osala ki mwali ka mutu banozela. Bongo ndani nene kakuta. Ale papa na ngala sala te mo ba faire po nazala ka mingi na ndaku te. Yo mwasi alibali faut na pe kulaze mbali ya zonga. Yo ko zonga. Ndimanga na zonga wa. Ndimanga na zonga ba bien na zonga. Na zonga na compte na banque na kena na voyager na ngai. Na biso papa ya solo. Na kena ngai na Londres na vana ngai bien ba dido gabana bazakuna to vana kitoko. Teto baby. Yes sir papa na ba compte bancaire na ngai na tiongo na G. Papa na sombe lo pango so vana no bien. Nani papa? Na biso solo. Na posa pango kuta. Na sombe bo na sombe lieu. C'est quand même papa zonga tika na sac papa. Zando. Bibi galonga kuta vandi kuna lelo kitoko na kata poto. Papa ngana ko kende te. Ngana oyebiso papa ozo nkuto ba blague.
neso na otia ba bien na nga anje ngambo ko moboti mwana na soye ba yo sote oyeba nga papa na boyi na nga libala osu na biloka miso pakoli donc miso nyoso kim lokola ba kombi bakangi yango kati donc miso na soki nga mwana Teresa na zana no bakolinga nga na nzela bakozwa nga pe na ba na lobi na yo kende nakono eza kuna bakale awa te na biso papa nakokende mais loko nga na osala na ndako wana koluka nga te na biso ka naki na ngai mais onga na osala na ndako ya Caleb papa obosana nga bana nde kozwa awa loko yo kotela ministre apeso nyonso Caleb akoma mwana yo finalement na age na ngai na banda kolanda yo tete mwasi kaka na balaka ti mama mino azalaki boye te silo mwa mabe kosika te oza mwa mabe depuis tokutana no jour wana nalakisa place ngai avanda yaya napesi yo na adresse ata mokomoko oyo mona moninga te bakopi batuna nanga avant ojuge na moninga nayebika kokosa no ngai batuna no moninga masheri eza nini oomonana te nga na koexplike pourkui naomonana te flora likambo atante yana biza nyama mpenza donc tampunda plein eza te namaka mibale na babilo mo bomira la fine kamara nanga France wana taille 36 atina ya bilo mo babilo mosu eza na ndako na olakisa otala mosuku mobali na ngai mama Dadison ya naokufa te naokufa mobali wana naleli ye pa eleli nga donc bolingo wana feeling wana donc fo zaka biso ka poko kama mwana ya so moni obalangaki oyiba supu ya edongo zamba te bama ya baedongo zamba nde bazalaka na ozwi baejotumba ya lala pongi bapige matu wana otie bango na baedongo zamba bafeeling wana yango Dadison wana nosomoni mobali na ngai obia nalali pongi taka basupu wana olali pongi ndolangwa mabe obiso olangwe yeba mpe koza na bato pembeni sila pige moto oyebisanga r nyonso abi flor sila azala mwa mabe mpo nyonso oso elingi mobali abosani na bakamarade epuis mobali yango mpe olakisanga ti kokumisa sila naomemela mobali na nga nayango lelo te naolakisa mobali na nga oboye nelo omo te Dadison okakole nelo omo te oyo mondo ozokumisa Dadison seke aza ndeni yo nayebi so ti moni na esi napesi yo pasi nabitalaka baedomu zamba forme na bango bajotumba wana omode ya Dadison okakole nelo omo te oboye nelo omo te mobali atonda doso oza na mobali yo moko ozokaka aposaka akenda te azalaka bozalaka kaka bino bolingaka te nanakala alobi flor tunanga nini kamano sila nanga bi nanakela seni na bi atika makambo nena te ya kala wana nakota makambo nanga ta bakiala akota ngoko alobi olinga mabe flor nalinga te nasabaje bino mokota ndamu nga nakota wana motuna nzoto nakoti na chidimba naza wana na kati poso nalingi fo santi ke nalingi eza mabe te ya kolinga ese bien mais yaya tomonanaka komonana eza malamu toyebana bisika tovanda tozomonana tozokutana esala flor poso omona bino eza na baterrasse na banzela poso omona bino eza me mobala ngo nda okangakanga te yaya kokango mpe ntina niveau na te ayeba mpe ozala bakamarade oza mpe na bandeko ezala te koseka te kasi omona ye yo momona ye loba na ye tikela biso mpe ta oloba na ye tikelaka biso mpe ta nakoloba na ye ye nani yango akokatanga motu nakoloba na ye ezala te bwana Contenir. Nzambe gloire à Dieu. Bilo bisenga pardon. Tu oui, Jojongo na win zembo ba embeli pardon. Les messieurs pardon. Ba embi so. Le boy ne lote ta bomba mula embini. Jojongo na embini. Le la vanka binga pisinga code bi bon, c'est bon. Contenir comme na boma. Ya tu ki zwako. Yuki va. Yana ki boma. C'est pas de que c'est fait na boma. Yuki boma yo. Na okanga mna na biku banga ngapa na balo ba mina okanga mna kwa kimia. Toke to moni déclaration. Yo moni déclarant. Ya, toke na des tendances différentes. So déclaration c'est pe na bwana onoto c'est pas na tailor vantam na ngai. Ya to zubilo to misa kata mai biso na simi. Ko sa otoni. Ma kute ko sa. Ya timbat, otala nga soni. Ya na bom. Même kuta ngo continuer petit na suka. Mapopenda ka soni pe la zakanda ka deuxième femme. Boni, akamano. Bona boyi. Siko beti obeti maso na point. Timbat, kotonga kipara. Ekipara. Ntukuta tongi kutu asali architecture ya Paul Lumumba batongai. Bongai. Tonga mwana. Bon ils sont montés moi à 60% dadi 40% ya Caleb. Ta mwana ba lèvre. Ba lèvre Caleb voilà ça côté. Si
Il y en a tout avec 1000 réserves. Moi, non, pardon, mon nom. Il y en a un autre qui a un bon match. On a bien tout un kaoka. Oh, Tikala. Michael Boni, ah, ça va. Mais tu as un comboana. Tu es un dame à bête, on a linga comme à casse, ou à film aux âges jolis, aux mignonnes. Mais un dame à bête, pour bien un sous comboana. C'est bon, on est oh, mais meta, mais et à mon âme cité, meta. Et mets au café. Est-ce à mon maman à l'obelango? Pourquoi moi c'est la triple dans l'obelango? Mets au café et mets ta timba. Maintenant, moi, ce qui toque à la foulard, c'est si bangaï. Maintenant, c'est que la cataliputa. Mettons tout à l'heure. Hey, allez, quelques minutes. C'est bon. Makalunga. Yeah, Batara Ida Kakuta. Moi, c'est à Célestin, son pan, na Paris. Batinga matabi sa meta poani. Pour nous, c'est Ida Kakuta na meta. C'est pour nini? Oh, Ida copine de se mettre dans moi, ok? Maman, akolonda bute, bo sikoto le bain. Bongo fi bon amela. Bimaka mobala, taso bate au voile. Yayo bingi ngana. Servi ton la duchesse, quoi bébé Michael, servi ton la duchesse Sony en mais tu just go to poani. Maman, bébé Michael au boni. Koswanelaka likambo ya bomwasi na mobali te. Po côté bomwasi ozo forcer. So monika bato balobeli likambo yango. Lukometa lisolo eleki makasi ekunda ngo. Ma copine, c'est bon, c'est bon. Bima loto. C'est bon, c'est bon. Maman Timbat. Si le Mélanie. Non mais check Daniel. Où est la turbo? Yaya. Ça na manière. Maman elle a turbo. Turbo. Yaonde kitsakanda. Pour temporiser ma problème nangai. C'est bon. Na vanda ta 5 ans Francine Ngembe. Mais manquement bon na tikala ozwango te. Ça pour ça canon. Si ko 5 ans Francine Ngembe. Mais azwata ya ko conseiller yote ke oza mobali. Oyebi yo bato bazongisa ko na nzela bazate. But yaya iskizenga. Melaja? Ouais, c'est ça. Ba glaçon te. Ba glaçon te. Ma copine. Si moi ça vous dit ba glace. Tala. Banda tu yaki. Comment bon l'équipe de mboni. Na mi bongi c'est déjà na ebiction yo ye. Ya, continue ça déjà. Mais non. Quand est-ce que c'est comment qui je bien là pourquoi c'est bon c'est bon. Mais toi Philippe. Oui, Makalunga tela. Nani, tu fais ce qu'on est de ma copa. Eh, yoki wa. Ya, bon mais ça m'a pété mais c'est que le barbecue. Soleil wanga c'est si barbecue ya ba vrai chéri. Oui ba fio o ba fantasme de na jeep na ma campagne. Ya ba na ba bon. Ba bandero les appartements na ma campagne. Ya ba na poto. Ah, tika lo be ko Sonia. Ya, ma copine ni non. Toi non ba jeune, tu ma copa. Moi ah, té. Moi ma poto na lati elongwa. Ya na tia minia mukie. Mama Mikolo Kabilo ka awa. Fais ça moi la moi c'est bani non. Non. Ah, s'il te plaît. Maman mukie mais ko ça semblant té. Ko bon mon kuna na bien. Alongwa kuna yo ba. Abani. Alongwa kuna. Ya bana puto boza bana Londres, boza bana Paris, Bruxelles, Hollande. Ça va que Paris, ça va que Bruxelles, Et ça retrouve à biso na bana puto. Yo kanante, yo silga kwa poani. Makoba na bien. Tala, tu kusanga ta Boke bobata samedi. Eh attends pas de problème ma chérie, yo tika na ke boma. Il chef là attends le balote s'il te plaît. Yo ça va faire té. Oh ça va faire té, tika soja ça va faire. Tu vas continuer ce côté na ma tête. Maman Bini. Bini. Moi mi conteneur en point. Kale bane na mungo perception. Moi bon mama nzela un peu beba beba. Ah bon? To ko sanso le ngule beti. To sa ta. Voilà, na ninga mabeti bo. Na ninga mabete e peshanga. Nzela za bien tembule beti. Nzela matadi ande nzela crash. Babi barbecue na nga salisi. Ya sole wanga. Moi c'est ça. Moi oyebi gile sono a Paris. Mba nanu. Nebi gile. Auzala. Mais balili pundu bauzala. Sonia, au moins tu te vivre quand tu peux ça na conseil. On est bien. Tu peux ça na conseil ma chérie. Eza mukolo tu na ngai. Ngala ke mama tango luka compte na ngo tu na compte comme $100,000. Ba ya miya. Mutoka nzike. Na pose lo kwa tia yoki na. Ya nzela matadi ande nzela via crash. Ya kananu yo na vie yo na bishanga. Ola na ka tu na. Bishanga, ela mama te, ela mama. Sona pala ndanga ba conseil na ngai. Bishanga, na zena ngana vo. Sonia yo malelo to yo za na faire ambiance. Yo mona ndaku. Solo to ngo mona ngo bela soleil wanga wana. To ba héritier wa. À Londres, mon frère,
Ah, tu sais, mon salaire, l'état, et comment vous avez autant trop. Non, non, ça va. Bon, en fait, en général, ça va. La route, du salaire, et ça va, ça va. Dans l'ensemble, oui. Dans la maison mère. pesa ye mbote comme maison mère na maison te nini toyebi te. La maison mère. Ça va, ça ne me dérange pas. Thérèse a payé son botte. Non, maison mère, maison mère yana we rason to yana le bana ze pas moi sinanga mama bana na za pas mama bana ringina lo mama bana oui Thérèse t'es Alex oui Thérèse bien ça va je suis vraiment fatigué dans les nuits ma casse na oya Paris na zo ya Paris quand la nuit je suis vraiment fatigué bino bwana bino bien kuna ça va je suis vraiment fatigué fona là Thérèse malembe ko yo zokusanga na kama nyonso kama makasi papa tena usoli kama malunga kama bina lunga société suyo na makolo wotende ozobuka buka naza besoin nango efanda olunga na nzoto na papa nde fatigué nde olali wana olali te ye bokoma ata oyeba simbo boye oza nini siko nasala nini eza te papa wana yo moto ozoloba papa likambo na oyebisa yo nayebi eza mpasi nga moko kutu moto bayambaki yango esalinga mpasi ebongo yo mokolo nango eosala nini oyebi nazotala bino mibali fo okutana kala makambo ya boye mpo bozwa mayele mwana oyo bobota yo na madame na yo Sonia na ndako ya Sonia vanda na moto kombo dadi beau-frère ya bon, alors on est en fait, disons, c'est Aza mobile, il y a une petite sœur, il y a Sonia. Mais tu as Sonia, tu as un défaut quand tu as mis sur la colemba. Oh, tu n'as pas été na ebi dadi ngondenge nini po ani na tuni dadi esali ono ngote eloko mote na nzoto mais ye bango comme nene ebiso siko zaloba kaka bino koma blo na recherche na bino twande merci yoloba ye bango ko mwana oyo soit disant mwana lo ba mwana no bota na Sonia azala mwana dadi quoi pongesili azala mwana dadi oui Thérèse écoute. Ta jalousie ne doit pas te pousser à dire de n'importe quoi. Ah, jalousie. Ta jalousie de... Thérèse. Thérèse, écoute-moi. Ok, ne papa. Non. Ozo diarrhée mbalatate. Yaka to solo là. Non, beli diarrhée. Thérèse. Ta jalousie ne doit pas te pousser à dire de n'importe quoi. Jalousie, pas de problème. Nandaka Sonia bozala mutukombo meta. Nandaka Sonia dadi ayaka wana tangu nyos bozalaka na ye tout le temps. Bozala 2 minutes kuna ndako wana. Mama ya Sonia kombone mama linga. Click na bango nyos wana. Papa bali ombongo mingi mobile nanga zama. FBI. Merci FBI. FBI. Thérèse, jalousie ne doit pas te pousser à dire de n'importe quoi sur les gens. Ce n'est pas bien. Je suis un homme d'État. Tu ne peux pas me dire n'importe quoi comme ça. Thérèse. Papa nanga yebango lelo nde toza awa ngana yo. Mesa moko na mbando liaka. Ofonda kanda kumaola mbanda. Est-ce que tu es responsable de tout ce que tu es en train de dire? Tu as témoigné à ta justice. Thérèse. Ngana yebi dadi. Kosala nanga ba jeté. Na koma ndaku wana. Kosala nanga ba jeté, je suis un homme d'État. Thérèse, ce que tu es en train de dire, oh Zoloba, et qu'on s'est retourné contre eux. Problème est Thérèse, dans un homme d'État, je suis un ministre dans ce pays. Mais na yebi si que papa yeba ngo. Thérèse. Soki le lozu mabe. Soki le lozu mabe. Ngandi na bana ngana souffrir. Moi si wana ako continuer li bala na ena dadi. Ngandi mbabe na ngai dormir ailleurs. Thérèse joue avec ça. Mais là na binamba oté. Yo changer. Yo na ta pyjama, là na binamba oté. Mais yeba ngo le soki yo zu mabe Caleb. Ngam na souffrir, moi c'est na té. Papa, non suis vertige té. Diarrhée na le salioté ko sala opo. Ndongo sala ba ko tiro ta poison na ndako ba tout tata. Moubaye nango qui kaka pamba bozana nous gêne le konyo soluka. Pour sa toilette. Lelo diarrhée kana matin. Lelo oko sala ngo pende ya ko sala ya mbesu liku mwana. Lelo ni non komone ngati na tango penda. Bona nini?
Thérèse. Papa, oui, qui est pour ça, ma belle quoi. Thérèse. Non, mais oui, qui est pour ça, ma belle quoi. Yeba Ngo, Sonia, Azarani, moi, c'est Dadi. Arrête ça. J'ai dit arrête ça. Est-ce que moi, on Arrête. Arrête. Maman. Arrête ça. Non, pas arrêter la main. Arrête. Arrête. Ola la banda kumona mbana soki ozaki mbanda nde matana mbeto menga mbeto li conjugal kaka kale munta matana mbeto na mesa tokolia ngana yo na mbanda he kale bosuki nga C'est le divorce que tu cherches. Problème, Je te dis, c'est le divorce et tu en auras. Comme tu cherches le divorce, tu en auras. Je te dis. Ba betu no kali comment mi souhaiter na mono le la kala tangu mama dino akufa. Mais yo mi se fait comme tu cherches le divorce, tu en auras. C'est ça. Oh le la kala. Comme tu cherches ça, tu en auras. Le divorce. Je vais divorcer. On va la sida te. Je vais divorcer. Sida des ali. Et c'est la sache. Moi le sida. Maman n'a pas l'esprit à sortir. okanga na porte ya bato te Il koki yango koyelewe bope tata il faut respect ya Grand terre. yaka pe tata oke kokomi mokomi déjà il faut popeka ngoye mama yo yambaraka bikono mama mpe mwana mwasi elenge esilaka te ni place on badini kati okende kotala lupango te mama melo akuna tata na pasi mama bolupango eza boke somba boyo cette personne n'est pas à vendre yango te melo alobaka vérité melo akosaka te il faut ku yokanisi mpenza mwana mobali wana so alobika likambo kaka wana nde etikalaka akosaka te est ce que vie melo akosaka Akosa jamais. tokie kasi tokie naka ngo ndako Amolo no kondi, okende okwesa biso na libulu boni obika ya mwasi ya bato elongembela mpona bota ya papa milino kuna zonga na ngambila kale te mama ngoye toke nyano na kodenda kalokwa mwasi Sonia. Sonia. naoyoka S'il te plaît. Je veux que tu essaies d'être un peu clair. Mama Kamayoki. Sonia. Est-ce que nakoyebi soboye ko sakana nanga te? Ne blague pas avec moi. Ton histoire avec Daddy. Donc Daddy azalaka mobali ya metate. Donc azalaka mobali na yo. hein donc va nous rabolongo na ndako nokuno Ne crie pas! C'est quoi ça? Tu crois que moi je suis ton enfant? Explique-moi clairement. Sonia. ah eh Sonia, nasi mon nzoto te. Depuis que je suis né, je n'ai jamais touché à une femme. Que nasi mbaye na violence. aussi minga de Sonia. kosimba ndete Bon, ozobanga pwani. Comme t'as mis ça ma belle. Voilà, sorcellerie inconsciente. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe au juste? Dis-moi, explique-moi. obi okamisa ti oganga na yebi te kidadi ya mobala meta o ayebi yango te nani zana benga ye mo mokolo mobali otuna meta aye otuna ye soki ya dadi ya mobala Là, on est en train. C'est moi et toi. Meta On est là, moi et toi. meta On est là, moi et toi, je te dis. Hein. ai ba yawa Hein? Écoute-moi, comme ça, on a blague. ma ye okolo mobali ye otuna Avec tout ce que j'ai investi tuna ici, kolo mobali je ye vais te tuer, je te dis oboma déjà. nani oboma nani ovandi kolalola Ça, c'est moke n'importe oboma quoi. Hein? kamusa leka boye ya so banga dadi nga mobali ya dadi so nga mwasi ya dadi nga ya dadi nde tozala libala so na nga yebisi ye nayebisi koza mobali no azondima te yinga na temia na yebisi ke dadi aza mobali na yo yebisi ke dadi ayaka mpo na yo explike yebisi ye bango lokola nga nazo yebisi ke dadi aza mobali na yo azondima te ye moko azara ayaka amona dadi nde aza mobali na yo azondima te aza mobali na nga oyo kosukotisaki bapine ya voiture wa poko mosakala na bato po boni so place owuti kuna so na nga yebi so na moto ayeso ebembe na ye kasi ye ozwa dadi yango poto na meta dadi te n'importe quoi
Ufana ka bo tipe so to beta maso, gens ko to benga opesa $10,000. O beta maso ambo so ça mama dadi. Oh. Boni boy ko opesa mtu tension €1. Mais t'expliquer les dates sur mobile, donc expliquer. Pour les autres ko bomina ngali bana nga. Le ko nga ndima dadi ya na ndako na mema nga mo ko dadi ya a. Expliquer dans mobile na yo comme ça ya rappeler sous ça tenga mbana tout ça tranquille. Na baton ba yebisie. Na sa fi bo bi bembe na mo so bazali. Bi bembe na kufa. Expliquer que dadi za mobile na yo. Asa besoin de la vérité. Oh, il y a la vérité. Oh, la seconde des la vérité. Expliquez. Expliquez. Oh. Loba na ye. Meta. Kayamono o lobeli azo yo kata mo lobeli. Azo ka ni mtu musu te zaka noko dadi ye mo payer. Dadi loba na ye ko za mo bala meta loba na ye. Bonjour papa. Loba na ye loko linga ye ba loba na ye. Loba na ye que yo mo bala meta. Loba na ye ko na lobi ya trouble o eza kati eza pona kombo na nga. Kombo na yo te azon di mateke ye dade za mbana na yo. Lokwa ye yebi ke ya za mbana na yo, lelo na boya ngo etika uti ba yebi na bato bi bemba ba mama na bango. Ngana lobi yango. Benga baba yo kanga. Kasi bon dans ce cas lokwa biso to ba trouble na kati anda kwa ye. Comme tenga na kangisa blo na kena comme ça botika à l'aise. OK ne wa pas désordre. OK si ka te anda nanga. OK te. Wale besoin de kongo bima to pe po buzoba. OK te. OK ne wa. Nda ba mo basa bo ete bono ba bo ete. Allez ça bino basa ka bino basa la bino. Meta. Ki mo mo ga poto za ka. Meta. Sika ekendo luka kiangote. Écoutez. O luka kiangote. Sika ekende. Meta ngana obengo. Comme ça que ko episa mama makambo ezo bima. Tika meta kende. Écoutez-ni. Écoutez-moi. Non, Randem n'a désolé. Parce que Mbanda, Ozo cancelera toujours ma baie. Non, écoutez, nous a gentilité. Nazo ke ndoko sukle lo ba mituka zotse na misala msuna ko sala te na osala ngo si réellement les alo bandiki yo zolo ba wana be na ko sa ngote obengisa na ba bureau na landaka yo dernièrement na landaki yo na bureau makamo bengsila ngo sala ngote otine nga lisusu place na kena telemi mo ina njuli na non. C'est une information na yebsa ke po benga binote. Il y a des informations comme ça entre moi et elle, na katia couple, on peut se dire des choses. Toko yo kamaka mususu et ça se gère entre nous. Mais pour la nini ya kotibino. Tout ça pour bimisanga mabe. Ngape na ngina zo problème na mama lingate. C'est ça. Alors que personne ne sorte de cette maison. Les informations que je voulais vérifier. Ce n'est pas que comme ça, la radio, tu appelles tout le monde aux ans secrétés. Il y a des choses qu'on peut se dire entre moi et toi. Ce n'est pas que tout le monde doit savoir ça. Non, mais non, tu ne pouvais pas réagir de la sorte. Mais tu dois comprendre les choses. Moi, je suis une grande personnalité dans ce pays. C'est quoi ça? Mais non, il y a des choses qu'on peut se dire entre moi et toi. N'importe quoi. Maintenant, tu veux faire voir aux autres que non, moi je suis mauvais. C'est ça. Non, Sonia, on doit s'entendre. Hein? Et Dadi, qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va croire lorsqu'il me voit parler comme ça? Non, je t'ai demandé, c'était une information. C'est simple, c'est une information que je demande. Ah d'accord. Sonia, écoute-moi. Je suis pas content de toi. Je te dis franchement, moi je suis un homme politique. Hein? S'il te plaît. Des choses comme ça, je peux pas admettre cela. Et je regrette. Je suis désolé. Je suis désolé. On fout à $10,000 à l'ipapa. S'il te plaît, maman. Loba na zoyoka. S'il te plaît, maman. Loba na zoyoka. Ebandaki na ndenge. Mama, obuni makamusu ezaka. Limbisanga ponga nazali kwa mama linga. Omoni moto aza na tort akitaka. Balobi moto tanga bandi ko yoka muke. Il faut yo kito ye bandenge nya kutia na nzungu kwa lamba. Soko bandi ko sala ko lia ye senya okoperde. Omoni makambo ezoleka babi vérité.
eza lokola mwinda batiaka yango na sa mesa te zala kimia na place ke makambo ekende molai katango na mokuse po ozala na raison na yo garder raison na yo likambo na mwana mobali yo ekatana na mokuse nyonso mpona lokumu na nkombo na yesu amen amen sose la semaine eza ndeni semaine oyo faut qu'on table à prisonnier ndetournanga retournante ok na prison ok na mama ye ok mpe na orpheline mpo toza na convention monene na kati église mpona convention mama Thérèse yango ezali oyebi ke baprogramme wana tuna motu te makena azalika concentré na mabondeli makambo ebele convention ezali makasi vraiment yango na fo okende kuna mpo otaba maladi mpona mwa bapibi wana mpe esala mwa malamu sibo te nasola na papa nasola na pasteur comme ça toyeba ndeni tosala yango namekana biso merci mama nasalani kobosana te folamuka tongotongo nzambe aconfie nga temati oyebika semaine onere naoteki montagne na ye do nazali so na programme na motu te toza mpona kuye mo fo tomata mangengenge so tosisi convention oyo tobanda wana fo tomata mangengenge nkonda kuna mukati awa kotana koyeba oso sambla nini olali omoni batu ozomona oza na pongi ozolota yo tala moni lelo soye bato oza mwa mbali ngo na rappele koza mwa mbali tala muka olota nini dichese yo nga momeyani bananga yo mpe nga na kala tokutanaka yo ni puka nga ninga dadi Sonia na biso eza ndoto me tokata ngo mpona fongoja dichese omoni oyo ozokosa kotya nakolongola yo oyebi bananga na olongolo dichese toyo yanga na ndako na nga ovandi na ndako na ngai napesa biloko olia nzoka ndo andoki okende sambani nanga makambo nyonso nga asalaka dichese nino kipedeka mutesalo nango motema mpona kotema mobali omikomisa mwasi na nko Sonia sona mobali seke na abo sona mo seke na belle alors somo sono semba essaye boga belle na mo skito ko na pe mbali makambo oluba na zeli yorota makambo nyonso na nalobi na yo nalobi na yo de mon fils je omoni soki bana kufi olongwe pedo ko mobali obalinga nayebisi yo sona kosa nayebisi yo ici naona mingo yo te explique puta Sonia sikoyo yango esekala lelo nga mwasi na yo akoma mobali nani nani eloko okomi na mobali ya te Sonia te tokomi mobali tozaka bakamarade na mbeto Sonia tosala nini Sonia bikaka eske nazoma efoi na ngai natima bolongo na se nzambe papa wa nzambe amawa shilo papa libosa bana Israel olakisa Pharaon koza na bango papa pouve innocence na ngai lakisa Sonia koza na ngai shilo tobomana c'est bon, il est ici. Papa tobomana papa ezalaka Sonia na innocent mama oui innocent papa na innocent pouve Sonia ndandima Sonia Nasuba
Na inosa ya likambo zona na liputa na tolo yango bien combien tolo na ngeza exposé tolo ngeza ba infection mala bani to sonya lobi infecté ngai ya na la ta to kende ya kale ba sakana ngai azo na munyenye boye na fingete ya na ola ta ko so kende tie pa kale so na ko ni bosi na otika libosa kale ka Ndoki akona nuka amona identité privée na ngai na ko exposer comme ça kale akabwe les boy. Merci. Non, qui est dans la tête. T'es, attends, pour que tu aies des richesses rien. Les richesses sont pas qui ont. On a une chaîne qui est pas calée. Allez, tika. Ba pédé ou ba pédé. Ba pédé, nous sommes en bas. Non, il bon, tout fait dans les communes. Ils sont soit habitent à mise, faut comprendre que c'est comme ça. Non, t'es la mise, n'est pas tête. Alors, apparemment, c'est innocent. Mais putain, n'est pas tout kaya. Il fait tout qui est pas, tout n'est pas. Il faut prendre conscience de la vie. Comment que vous aurez dadi na mobali no apelo ndo kuvanza bangisika moko na misa moko bolia kana bango sonya ya malamu tia ya malamu tata muki nga mutagusa sa mutagusa ti nga fana na ndako na nga moko na dichesse mais na kota mbali na ndako te pour mpisa respect na valeur côté la ajoza ngote wondo ozaki toko boy tala mbula nayo wondo compter misep ma chérie c'est pas bien. Ezanga mna banda. Te, ko babongo te yutu mto banango. Ko za yutu banango te. C'est que baba soki defa ba mbanga na yo na mbanda na mesa to kolia. Babanda ngo de bandana. Wa ku to aba miki boka ngani na duso na yo clôturer par ngote. Ba moyen na bino eza miki yo mbongo kabola ngote. Moi on zona na facilité ni to fona kabola c'est besanzo to. C'est besanzo to. Na bo manzo to mata ba avion okenda ba ngwanzu anini. Merci ba kinzo ngo senga merci te. Ate senga merci te ngaso na okende ngwanzu na oke vacances na kina mbongo na ngana kisomba bilo na ngai ya kolata. Yo cholinga mini choke mbongo na yo yangeza mukie ponga na bona pasi mata ba avion okende kosa mbongo. Premier te. Eba ke konzo to ke bela. Atoza $100,000. C'est be obika te. Maman. Oh grande sœur. Est-ce que awa na salon Gilka parce que na Gilles Lumbia kasara ki ezaka salon de coiffure. OK, n'est-ce que mettre tatou. Ça va vanzaka. Donc et puis dans un salon mixte. Basi mibali. Ah kana kasafu boa. Ka awa kaka na veni Gambia. Kasafu popo kabaka. Eza pona bana tout ya nord oyo ke bana poto ba uti vacances ba uti miki ba vacances na kini. Ba photos na mona bo kwa fa pe ka boy. Ka nde o moni ka nde yo oponi na so bi ko pona donc kwa fini na yo penza nyoso nga vraiment elo na luli coiffure ozela. Oi, kupolo. Na kupolo. Bo maquillage pe boy. Ah nyoso ezali. Nyoso to sala coiffure on to za ba nga ko mana ni moni nga so sa no ba coiffer bien ba maquillage. Pour na lula maquillage. So mona. Na lula ba maquillage ba boye o be blo na nga. So be na bo sala mo be na bien na bosali nga kitoko na tika opesa ka oteka toteka biloko tosala na biloko ya kolia toteka masanga toa na terrasse na kati yo mtolinga bacouleur betona mwa awa kanga chodora na se banino sokeli bango mwa nyonso ya koteka yaya nyonso ya koteka mais c'est bien tosala biloko ya kolia nyonso biloko olia boyo moni teke toma komi mama on avait plat wa bien wango o eza biloko ya posa te perfect wana pomme de terre na makoso moi pilipili moni nyonso na kati tosala nyonso baboke tout bafrite nyonso mais non afona lia na bien afona lia na na botama mananga na botama na mona casque ya donc au mona casque ndiye ema monter char de combat sans blague casque na tchaki casque ndiye ema monter char de combat donc ah là musique na ici ba M fashion c'est ba eba vacances ba yara officiel na mille les robot système à robot nana ser na moi niki Léance Maninga donc Léance Maninga sera ayoki ga ke sala boeza en tout cas ngoya kaka yeso ga yekin aluka ko so sanga sonne na ebite saloni na organiser ayawa donc kama pure ser na nga na Léance Maninga no ebise ga en tout cas yara no biso ba sala to na ndime ko te so na bi c'est on no ba jili lumbe o ba yemba kana ndele me congolaise donc moi là bana poto ata ba auto vacances quand on va Fabrice Mona ba tu roba M fashion so ba uti miki ba vacances ba yaka monga ni azabo nga sa son de coiffure na nga mais na mona on descend coiffure na Kishasa on est dans mon rentable été
Tantine Julie Laura Salibo, obi ke pesa mon posa. Nana piercer na mon bodadi mbo na leave. Ya ba na so lingo sal elon nyo so lingi. Yebsa na tine de lombo. Le roi bono fona ça non pas na moni ke avo ma bata tout ba nini. Ngwana ya moni lo. Na kilo on dia. Lox no, bon moi ça ngati banda ka po. Ngana misig. Obi o amo ma be. Banda kala te pouvoir ole yebisa ngalo ba na ngati. Ngana misig na to ke ya ngana misig. Ba ren sirène petite sœur ya M fashion. Diane Poula qui est propre na so ba yeto dans la bango. Ba Francine ni tu beauté naturelle so ba yeva quand dans la bango. Ah si ça on dire comme ça. Ba ça la musique. Qu'est-ce que les chars de combat? Au moins la moi. Qui me dérange à ce moment. Hello? Aliou? You call me back now. Sit down. Okay, stand up. Pas ta frère ici. On se bien il faut rentrer. Ah, mais ici. Allô. Ozad. Obe on so bali kukuma boendeni. Ah? Ozapi? Nabi monde na zabuye. Na ma besoin no ka sikolo. Nabi na besoin sikolo so banga sikolo na ndeni. So nga zabi. Na za salon Jude Kat, c'est pas Tantine Julie Lumbe. Julie Lumbe ya mundele. Oye ba wana bien te. Na peso adresse. Na lobi na peso adresse. Za croisement avenue Popo Kabaka na Gambela wana numéro 46. Croisement ya nini avenue Popo Kabaka Gambela numéro 46. Salon Jules, au moins na quoi salon Jules K. Autour de pas Tantine Julie Lumbe. Nabi ya kasiko comprendre adresse. Nabi Tantine Julie wana ba yemba na Julie Lumbe. Julie Lumbe la métisse. OK, non, c'est OK, à tout à l'heure. Il y a un peu de gens qui commencent à faire. Mais tu place ça. Allez, là, je vais changer la face. Oh, ça y est, au salin. On est là. On a au na te. Puis on casse on va vendre à nier ba banque. Non, mais prenez place. Voilà. Et tu peux, ça va. Venez le voir, voilà. Chérie, viens. Yakanani bébé nangai. Yakanani. Omoni mwana mwasi oyo nakuti na yo wana oza na besoin vivre ti ontu soki tomi na ligue des champions opesaka nge eloko te pose chéri Steves Mayamba azalaka na vers atindi mbongo mpa mwana mwasi oyo natiki kuna Mbongwani nakomosala bafaire ti nakomosala bafaire chéri à partir ya ngai dors 2 minutes. Cantine. Ngai dors 2 minutes. Na se présenter na nga na yebi. Na mona da une fois. Mazalaka na sala manger. Donc, il y a une fête pour le même jour, on a fraîchement à Hong Kong. Ah, ok, na Hong Kong. Ouais, on a des côtés dans le Jackie Chan. Comme là, c'est là. Il a dit sale. Même voir même comme on a aussi. C'est ça. Depuis qu'il est qui est, il voit. On a dit bien.
Ok, na Hong Ming. Ouais. 4 tours déjà. Quand on a une grande serre, bah vernis. Grande serre, on va dans. Oh, vous place boya ko bossa place boya na dadi. Ah, ndako na grande serre. Ndako na gombe wana ma piscine. Ils n'ont pas grande serre. Ouais, pas grande, on a grande serre na ngayem tikele nga libele. Je sais que vous avez ta besoin bébé. Bébé. Parce que ton t'es aussi non t'es pas toi bien on y a aux autres n'a pas question bébé. Non, parce que je sais que vous avez pas monter chérie. Soit posé, que tu n'écoutes ma question. Nazoke là. Il est bon et so Steves mais Steves na tangi mayamba na boy bande. Non, non, le problème c'est quoi? Mbuta métro makengo en Suisse. Tout ça qui est traité à Jimbo voilà. Aïe na Belgique. C'est quoi fiwana bazan de construire Steves. Voilà. Mais non, le date au moins bazo solo. On peut ça un téléphone on a fait channel. Ils a cadeau téléphone. Ah. Camarade n'a d'idée qui t'aide dans Paris. Ah. On t'a pensé qui. Ça là. 28 497 587. C'est mon numéro. Non, ma combo ni na busana. Comment Igor 2 minutes. Ngale là oui. Il fait boaka. Ouais, ngaye Igor 2 minutes. On fait ko la boaka. Tant faire ko la bandi musique, faire ko la bandi ndole, faire ko la. Ngaye Igor 2 minutes qui pas grand frère na Sonia 3000 balles la yibi. Naki tant bandi mouvement tant pour y a leader ya marqué tant on a marqué y va ça la mouvement na ngai na kena buki ser 3000 balles pas changer David Poutou yaka monsieur qui donne pour bango ne ba cameraman là tout ça là bango ba complète so on a bien aller on a refait diable na sur la succès image dans bon basala on peut muta qui est derrière toi de staff à faire mais ngala dans ta faire ba tout ça ba la musique il n'y a qu'à jouer des colonnes donc y en a ça quand dis qu'il a fait réseau ya ba boaka yo ah puis ça boaka ngako benga non bien na pourquoi au cas moi je suis allé likoso moi na Hong Kong likoso c'est rare non comme tu as izanda kuna ngai pas lula yo première jour na mona na vande bonata ta bon va être point ben on lo bandenge ni na mona yo kotena mutu fona yeba awa pa na sa basuki na pa awa awa pa jili basala basuki ya mibali na batatu tatu nanga ana sa pa jili na zona moko a pe na zona na sa pa jili lumbe so ton Serge Lumbe Igor 2 minutes sur website abako bien na diki hein présenter wanga moi yo bosani moi motion na bosani na ebe mais non présenter comme le fois bébé vous bosani moi motion wapi una ina ubusani ngamona yo mais c'est na yana déjà na ndako kuna pas nanga bébé la yo yana mkoni c'est na yana kuna salanga nini na tuni oyane mkoni na sailo nini to sailo ana salon na sailo nini c'est na yana ndako kuna bébé c'est na yana olimbi omema bilonge bébé tala tala omoni ni moi changer ba couleur caméléon c'est langa c'est langa. Bon, maman, on peut partir. Tu sais cette situation. Petit, ça va? Yo ba soki faut changer ba midelo yo. Ya ba jeune talent je vais pas changer ma soula mundela soki. Yo mdo changer mundela soki. Si là. Tu veux quoi bébé? Bon, on va baisser ta soeur tellement. On l'aime bien? Bien, bien. Bien. Mais c'est pas toi, papa. Bien ma cause, vous appréciez quoi? Mais c'est ma camambongo. Maman, on est quoi vous vendre bon Nico? Oh, maman mon. Ndane ya bula vanda ne o mimega apprécier boy. D'accord. Maman, Kolanda était ya. Ba ami zo comme ça. Ba bobo qui passe. Bo venda. Mais à la prochaine attends ndako nanga bo okoyo olia. Vous êtes intéressé pourquoi? OK. Ah. Bon. Yo nini to simba wa? Nini le bekia? Nini yango? Non, on parle là. Donc tata ni pressé ta fana nezo mimega api. Vas-y, on va me le kosa mbonde bo mata. Kosa mbongo ta? Ben oui. Elle est un aventurier. Alobi mutu wana atindi mbongo. Ah bah on a changé look. Eh, à comment déborder à grand-père. On a changé look. Attends.
Ah, mon balayana. Bien, si mon balayana, attends, il faut n'aller. Obi dadi pe comment les obi pio. Nde connaît dans pour tout ce qui Steve so qui mayemba so mayemba atindi bon pas fio dadi zola so Steve so ni ko mo attend kiana fio wana mbatini bon pana ndi ba obi kama yo kaka ate bangala mo ya bino miso dans la place vous au fond même place vous dans mon livre nde ni batinde li mbonga kezo mbonga so kaina obi so so ya non so volia lo bon yo dans ba la ngabilo makoso ngabelite ya di jour ko tala ba ba ila ngama koso bundu makoso na nani makoso na pombe ali folo to ya la te makoso na jo wo le bobé oh le bobé ka mon cher Loulé cher je suis tellement fatigué là là qui n'a agent n'est pas votre agence au FMI et pas à Rosita na papa Gilbert Monas oh non eux ils sont donc comme on dit l'agence Nabango au Tchekuna à la PSU mais j'ai lui appelé j'ai appelé Nana Kiala Nana Kiala donc tu informes Ange Massamba ma Fabrice avec Clémence Nsaki tout le 3 bâtiers direct je le récupérais moi je me suis dit je ne peux pas rentrer comme ça dans les canons Natala bon je savais au moins qu'il y a un route d'ailleurs entre nous soi-disant on essaie au moins d'en parler je sais pas permettez-moi un peu la question de ma part Bolingwa Thérésia na Bolingwa Sonia c'est comme si moi différence c'est dans la carte qu'est-ce qui se passe mon frère Loulé toi tu es un ami Yazalaka na complexité quand je parle avec toi. Oui. En fait, tout d'abord, Sonia m'a donné un garçon, un héritier du trône. Ah bon? C'est ça qui fait la différence? Ouais, c'est d'abord ça. Il m'a donné un garçon. On circule un peu, non? Mais vous avez des belles filles, mon frère. C'est dans la maison là. Sonia m'a donné un garçon. Sonia me donne un amour incommensurable. Ah bon? Sonia me met dans un environnement paisible. Wow. Sonia me donne un amour immesurable. Sonia... Mais non, n'importe quoi. Mon amour. Celle-là, c'est mon bébé. Oh, c'est à travers elle que je vois. Waouh! C'est à travers elle que je suis intelligent. C'est à travers Sonia que j'ai la paix du cœur. Donc, mon frère, sans Sonia, toi, tu ne peux pas voir de loin. Voilà, je me rappelle au moins ce qu'il disait souvent, il y a Lolo Swami. Papa Bou et Denga. Et dès que tu vois de l'autre côté son ami JC Mabala qui dit de n'importe quoi. Oh mais non. JC Mabala, j'ai été avec lui. Pour ça, là, on a eu business moko à l'époque. Toi là, en Suisse, en Genève, JC Mabala. JC, c'est quelqu'un qui a le cœur. Oui. Quand il aime sincèrement. Un bon garçon. C'est quelqu'un qui peut... au commun, difficilement dans ma bêtise. Moi, je connais Mabala, c'est un pote. Mais Mabala, c'est un ami. De même avec Yalolo Swami, il se fâche souvent et par après, il se réussit facilement. Netiba Manu Vaka, ces gens-là. Même Manu. Oui, je connais très bien Manu. Les grands producteurs. Manu Vaka, chérie. Oui, Manu Vaka. Star du monde. Je voulais naïbisa yo lelo. Que moi, c'est nalingi ozala témoin. Oui. Moi, si on a comme une dimension moko internationale. Ah bon? On va parler de Sonia na ba magazine lokola ba gala. Na ba magazine lokola ba All Star News. Le magazine ba gala. Ça va entendu parler de ça. Faut na publier attends nani lule ngana na ibsulu mobo oyebi bande kona biso ba congolais ba osaba théâtre na ba ana Kinshasa ba otinda ba théâtre na ba ba poto ezotoka ba osa musamba kitoko mais batu bazo pirata on a niveau ah mais non j'avais entendu parler d'un monsieur JPX na Londres le monsieur là qu'est-ce qu'il a fait télémeli maram nyoso ba piraterie na Londres mon frère pirate ezokota esu na Londres JPX aboyi JPX wana le JPX ça fait quoi? Le JPX là s'est arrangé avec des producteurs tels que Yalolo Swami et JC Mabala
au moins, si on va se produire dans Bango, payé un prix abordable, il va aller vendre des originaux à Londres. Mais pour lutter contre tous ces gens qui sont en train de pirater, tant que Moutamoni original, on a pris à pirate, il va acheter quoi? Original, c'est ça le problème. Les JPX, ce sont des gens applaudis. Mais oui, c'est ça. Il faut protéger l'artiste. Oui, c'est ça. Quand on voit un artiste qui meurt pauvre, Bolobia, Bakoufa pauvre. Mais Bakoufa pauvre, quand la piraterie se battre les plaies. Écoute. Chérie, la table est déjà prête. Toko qui est là. Mais Toko, c'est moi, c'est possible. Oh, mais non, là je ferme les yeux. Lolé. Lolé, c'est quoi? On est bien notable, il y a bandande. Bon, problème, moi, moi, c'est. Akenda na ba dimension moko X. Mais l'autre fois. Yazaka, yo kana ebisa na lobi boite po ya osepela na. Mais non. Moi no azana biloko ana eloko nzambe. Ana eloko njambe. Non bisa. Lule, comment va ton ami aussi? Avec l'autre là. Ah, Bichesse, ça bien. Ça bien. Kalingi ba pédé ao. Ah, chérie, tu comme Aza pédé. Aki mata dit. Baki mata dit lelo ouais. Mais Aza pédé. Ah, chérie. Ayo kao, oye ndinga. Pardon, Lule, pardon, Lyon, les cas de Bosso, c'est bien. Ok. Oui, excusez-moi, papa. Non, c'est pas un problème. Vas-y, vas-y. Maman, qui n'a pas de péjoratif. On dit d'Adi Dikabla, ni contre ni pour. Lule, aux Anambos, on n'est pas si aux autres côtés. Allô? Mais. Non, retrouver adresse en route. Té, na lobi na yo Zoa Petit Boulevard. Non, quand un petit boulevard? Zoa Petit Boulevard au Zoa, voilà. Bakaïn Kangini Bassani Mandela Sika, Kotaka Petit Boulevard au Zomata. Nangam industriel? Té, coque résidentiel, té, industriel. Oui, bien industriel. Voilà. Ah, quand nangam industriel. Bon, ça va, ok. T'es mal beau ça parler. T'es mal beau ça le prendre. Bon, non, t'es mal banda qu'à s'emporter. Ok, ok. Tout le monde est venu au Kamte. Tant que je suis clémentine, mandarine, qu'elle a. Oui, bindenge à Kossia Ngalayo pour le trouver na Kimia Boy. Allez, mon tu n'as pas boyé na sur rillette, sur qui spaghetti, à bêtise ni à Zawoloba. Nazo courant du tout. Pour nous allons bref. Sur l'ingana au tubé banate. Soit disant maman les nabino, faisant musique à l'absence. Na boy ba pierre malongo. Bakota masolo et comment bakabaki nzonzi. Ba miokono Florian, ba Santa miokono, j'aime la paix et la tranquillité. Clémence Isaac, Apema, et ba na te kotala de salut, tala de la journée sibo. Na likilia, na liko mona Ariette na milorate. Nenge lobaka, JC Mabala, toujours c'est péjoratif. Sur lingi péjoratif et kota na bolengo na biso, to vanda kimia. Oh, quel Robert, il y a le somme, et on s'en bat le Cambodge. Non. On a dit qu'on est juste. On va y aller. Pour bien, on a. C'est ça. Quand je suis tout facile, on va monter, on doit tout bien mener sur un mboka nini, on doit dire ma couleur au pasuka. On doit changer sa vie. Allô? Maman. Madame. Tout va bien. Caleb a bien. Daddy. Maman. Tala moni ndekono wana. Maman bengana ekaka po ngani na sabona sina dembi. Oh déjà deuxième fois, troisième fois maman soro bengani ete na ebité. Asali nini au kota mama ngada di poani akiko to oui akiko tonga dadi kuna dadi ayoki ngo pa nani obi pa nani soki ba nani pere to Henriette nani ayo Pierre Malongo bakamata dadi ba bengi dadi ba ebisie ke nani Henriette azotonga biso o yande wana na spaghetti azolinga te libayo na mama tayo mo ngana dadi to boti mwana to sangisi makila ata skona o chai wapi ali boma na mutu na mama avanga na yakuna
yo de régler makambo wana malamu chose bizarre yebi te ke ngana na contrat na des loka le bazo ba kisasa ba voiture tondi oya na biso oya na biso na kisasa te oya na ba voiture te des loka olingo louer ngande na recharger akino kote na ngaki ndoki ya pam yebi te des loka taba mituka ba jeep ba mercedes biloke bele so olingo louer ko zonaka na bibi mama ya ba tuke na chambre on a ça que l'autre n'a pas chargé la dessus ngai biso na téléphone ngai biso okomi kaka na 7e rue industriel opoussi ani boye omonaka ndako mo boye ya porte noire basamo badessin nayebi se badessin mo ya versas eloko abungezayebika jour wana tellement ndole ntango nabengono na téléphone osiki nga moni nga limité vraiment nayebaka ngo bien ti te nayebaka nga nayeba mingimingi côté ya industriel po série mo boye tolinga tosala compagnie mo côté ya industriel quoi tengo tosala mo usine ya bacantine ya basoa nani ya papa bino père donc voilà côté pena résidentiel nde nayeba ti bomoi pa biso non namoni ndako ça va combien d'années panga ata secret d'accord dans à l'aise non ça va à l'aise vous à l'aise nga papa biso baparent bazali nga azanga mwana ndako mais il fait chaud hein le lot vraiment na palais qui non non mona mfa butete nayebi ke eza poli te non ça va surtout nga mwana mwasi nafunga mwa mobali bianga mpe nafungolela awa d'accord merci molati bien non merci beaucoup on dirait nayebaki kaka ke yo mpo na couleur lokwa ngai wow c'est très bien merci beaucoup c'est la moni nga vraiment naza bamidi ya 14 heure mpe nakende boye nazonga boye donc eloko nano oyo nayeli awa nabengaka na telefone premièrement nalingi namona na place ndako quoi na domicile na yo donc nde nayebi no mpale boye esalinga no bien donc po kolobaloba mingi te nga première fois namona yo nasepela na yo dans ta façon quoi ndenge ozalelaki kana donc so namonaki na bino fo nasola na fille oyo nayebisi baposa nanga apo nakobomaka baposa nanga ti talaka première fois namona na ndako ntango boya po ndako wana nyonso omonaka ya grande sœur nanga sonia grande sœur nanga sonia wana ozomona ndako wana grande sœur nanga oyo donc ye moto atiki nanga mna libeli donc première fois ntango namonaki wana mais nazoyebi na ntango voilà nayebeki fodonadotala nabimwana ningai mwa ntango etikala mais te etikala ete die grand deuxième shit kaka mpona mono nakuta ino na salon to namoni yo na binzambe tala ndenge nzambe asalaka namona sabi namonaki napesa nimero kwa donc voilà ça va azanga pas grand chose oloba nobenganga ntan nyonso tosololaka yo momona toujours na répondre toujours na bapene na yo oui parce que nazanga baengagement te ntango tata ozali na baengagement ngai nandima nazala kaka mpona ngai nayebaki ofire la musique yo moko otalaka keno otalaka entre oyo garçon nini alinga na bolinga solo donc voilà tellement naza mpe boye awa fai nakuta na petite sere nanga mo boye rachel mokako auta epari aza mpe na limeta okoki koakompagne nga no nde toza nono soto rachel mokako epokenda mi paris bon nazalaki na vacances na paris na hiver mais nazongai mpo molungi ezalaki trop hiver ezali na molungi hiver ezala malili hiver nde malili hiver nde siko malili molungi nde printemps mopepe printemps ezala mopepe emo malili emo molungi mopepe mpenza molungi pene ezala nini ete voilà yo ozali na hiver nazalaki wana na paris ovanda ekote nazalaki na arrondissement Paris 15 on dirait arrondissement Paris 15 c'est oyebi ba Patrick Mbata alors na ba Edo Muzamba ve Edo Muzamba wana vie nanga
Voilà penza ba pire penza ba pire. Donc mutasala ke ngana kutana faire gola boy fara boy. Po ba bwaka lelo oki diki oki 12h vena ngai do muzam. Ibaza ye Yves Mbata, Patrick Mbata, Makoda. Bango nyonso wana ba Jean-Baptiste Kakuta. RDC News. Voilà. Donc Ange Masamba. Ah, donc bango nyonso ba Ange Masamba ba Edo Muzamba. Edo Muzamba nani vena ngao Jotumba. Pati Mubenga les célèbres parisien Zieble na Luke Bubangi mais c'est Dolce Gabbana. Donc wana ba viena ngai. Ba Jotumba. Na ba Jotumba. Et donc eba. Na na bango no soana mona kena Paris arrondissement. C'est moi comment Paris. Pour ça on a pas français ni tout beauté naturel na Paris 13. C'est à côté à Sarkozy, côté à Sarkozy. Voilà dans Paris 13. Derrière maison Sarkozy. En face, dans la maison au côté bateau basalaka, monument ya France bien Tour Eiffel. Tour Eiffel. Avant d'avoir la pauvre qui la Tour Eiffel. Pour n'avoir honoré bango. Tout ça qui n'a pas bango, tout quand on va photo na bango sur un endroit comme l'action. Tout comme mon commune Jean-Michel Kanka. Au moins la réalité. Pour grande faire na ngono comme la Sonia, on a piste on a fort. Mais ça moi ce qui toi quoi. Oui. Donc là on a singal on a beta banini va pas casser. Après on a piscine, vraiment donc on mise à passable. C'est que Mireille la fille bien taille 36. La fille. Oui, moi ça me dédé. Baby. Voilà camarade na ngati. Yim tala tsanga. Tuna ekara Igor 2 minutes. Ah oui, ça y est. Non, bengi de na poko na ebinga. Non, mais c'est moins gentil. Non, je suis pas. Ouais. Là c'est le. C'est la pia? Va nous tout ça. Obito que c'est pas nani. Toi qui n'est pas Rachel Mokako. Rachel. Elle a coûté un grand cerné Aninga Ngwele. Après toi qui est restaurant. Aux hommes boyo lia ah. Na la vie bango toi qui est restaurant. D'accord. Attends, c'est changé. OK. Islamique. Franchement, maman, nayebi te makambo nde bomemela ndeni mama nayebi te soka mbongo yango e to kozwa kaka na mokili yango nde komosa bongo façon mpe ya soni se comporte mamanga franchement naosepela nanga yango te so mpeke eza kaka kozwa yango to ndeni noyeba te en quoi ye aokondane ya spaghetti aokondane na nini nga azalaki surprise oyebaki ye azokosa tonto Caleb ke non tonto dadi mobali na mpona nini leloka ndenge wana oza mwasi na kati ya ndako na oyo aye apesi difo oyo apesi difo nayebi tonto dadi omuta ndima babuso bana bapakola ye wana nga na lingi na nga te mama modeli ya soni otraité ya spaghetti ata kuta aza ndeko na biso ngo te mama kanisa te esika bozwa mwana bato afanani na mboka kuna ofaka kotika ne afana ne pa bango aza famille te atata te mama ta ya biso bato koma famille eza teke lokwa lelo ya soni akomozwa mwa 10 francs nde so bangi balakisi nzela bien osilika otomboka obanda osasa nini ati bofana nye ngam nalesaka bino ngam nalataka bino donc ndika topema na zolo ne nyonso naka mpona mbongo moto akolakisa droit chemin te moto akolakisa nzela bien te eloko nini oyo ya spaghetti aloba ya mabe nga na monango te oyo ya soni akoma kotomboka komi kokatana ya spaghetti wana kati ya ndako wana salela ya soni bamisala misusu lokwa mwa mosala mais tokola na ye mpe ntango mosusu tozalaki bandeko eza teke tokomi lokwa famille bambama mpona problème boye bato bakoma oyebaka ke te baza bandeko te bozwaka ezalaka te elobi teke lokwa tozwa ya kozwa seke mama yo mpe naomona nzesti ya soni azoloba makambo ti azoba bacourage oloba babiloko ndenge basotiza ndenge wana seke mpo ozwa encourage parce que ezalaka te nga ti mikomiso moko akangi bilo na nazongela mpo ndako ngo mpe nini yango ata kutu bomenga yango ezali bofanda osimbelako boye nasoma na mbongo osala boye nasala boye nalesaka bino wana komi kotrahi ndeko mama likambo ya trahison eza wana te na otrahi ye ta osala mabe yo ozopwani okondanake seke yo moto topesa ye motu makasi ti alobaloba surtout likambo wana oyo nga aza mosa tonto de na boye achange kombo soko atya ya camarade ursile atie camarade ursile bake tonto dedi mobala camarade atianga te mpo nga moko mosusu ko bomonaka na lei na lamuki na biso tokalabike nayebi etaka mobali nini babotani mwana komite koboma ndeko nongo ya mama wana nga na kosamba kosala boye te mama soko monikama ndeko nasala opwani
mais yo yebi ke soto zo sabo za politique mama pona mbongo ya ko mama mbongo combien na ko yeba bino ba chance la awa tu somelo del pam mbongo somba ngo ya mama lelo pe ko yela yo pe bo yo lo bilanga likambo spaghetti ande ko na ngai ngo ya mama spaghetti ande ko na ngana longola ke kuna pona mpasi yo kwindulu ba mona mwasi na ngana benga ki avuma spaghetti po azande ko na ngana ukotike na pasta ko pepa ka bambisi kuna babiji batu bakoko batika na bite ayawa atala pengele lokwa ayawa ata alongwa da kuna tibwende timbanda kambanda katikitsasa po atala ngere ndenge zali ndenge babalabalo basali ya 5 chantier mama bongo siko yaye na makambo ya Bible ya Maria Losako eske ngana ebe osamba ya Maria Losako te soki ngai moko na lobite bino boko suka wapi singa na tiki porte polele yo metro ozalo ko ozali mama likambande kuno bino mbale singa yo kendo webisa obi eta dami yaye na spaghetti dala na boti ndeko no Sonia mwasi kitoko yo na boti kitoko 2 minutes kitoko kasa mama yo kanisi iloko azawana ana bana bafoku basi kitoko lokwa bino te mama ya kolinga ba histoire yo bando yebisanga na yango tenga na yaki pona yoka na ko expliquer maka mwana osakuna ngati bo mona donc moto ko pela kuna ngana opesa ndini boko zanga kibo moto bu muto ocha bino azolobela bino likambo o eza na nzela bo yine poani pona ka pekisi Sonia makambo zo saleza bien te lo ni ya mabe o ya lubiwa parce que yo ndimeke nzamba na osamba ya solo mama pardon mais lo kazoloba ana ya lo banki na kibonzambe atako no na kibonzambe te mama na conscience na yo moko mutu penza boye dadi mobali no botine mwana mobali mso asoya na ndako wana bokomi ko tinda tinde ngai mukoleza na olamuka ka bona bisi toto dadi aza mobali na ngate mama après un point très beau bana nga esili lo bali nga bota yo te yo kendo trahinde kuna ya solo mama na koyeba ndeni subo sana ba chance vraiment ngali ngana moti bino bana na koyeba ndeni bwana ba chance ozo bana ndeko na ngana bokola bango lokwa ba sela mabota na este mabota bango na babala bana poto na ebike na chance bino bana nga bokoli na moni ke bwana chance bongo likambo ndeko to bombi yango na kati ya famille yo ndoke ndo lo bango ndeni bébé je n'ai pas allé à l'école. J'étais pris le congé parce que je n'ai pas appris dans l'école. Alors madame avait dit quoi? Vous avez eu le congé, hein? Oui. Au-delà de Bondeni. On a bon. Otiki téléphone na yo. Tango kena sima. Otiki téléphone na yo. Prince Mbiyavanga ajouté. Mwana bijou Mbiyavanga bengi ngana bi. Nako passer ya meta te. Nga moko na solola na yo. Maman. Otengo yo bebisana ma relation. Yebi Prince Mbiyavanga wana. Oyo ke kana kombo Prince Mbiyavanga ajouté. Obi muneno azana ngoti. Petit me kosto donc au moni mwana oyebi ka mwana Mbiyavanga mais makambo osala te. A mérité kombo ajouté. Alors je téléphone ngo yambi. Alobi ni parce que na doze fatini na mbo. Alobi azana posa sola na yo ngana bi na yo kakoka na sanga moko na sola na yo na yebisi ozana sima ndiko yemaki noko omonte pesa kisoki 3 minutes mubi ba suka kosimba no téléphone na bo problème kosimba ngote na lingi kutu tate sonné et sonné ta 100 fois ta 200 fois tikango babenga ngo portable etali oti tango tika kanga comme fixe wana mfanya so kwa yamba va me chercher mon sac regarde mon sac sur la chaise là amène mon sac. Yaya, olaka kingo lobi na ngai. Bilamba na nyonso be. Pardon. Ils aiment sur la kangisson comme nyongo, ba la kaki comme nyongo. Oh mais c'est une dette. Pardon, Sima. Bala ko pesa ngana nte olaka nga pena nte. Maka lunga likamuni ni konoka mtu pasike. Yana kikanda de okatsenga mbongo na papa Prince Mbiyavanga. Mbongo yo kanisa pesa ngo pa na ngai. Tango kozwa moya ko benga bengi lisusu. Mais pas si ka poza Angola ndenge zana soka sa bengi e raté. Comme un mois difficile. Ya ole kanoka sikoto ponga na sala. Tika na fana ina bima bongo yo bongo sisi. Nathan. Où est ça? Nikolo salité bon. Viens ici. Na ko beta yo. Où est ça? Là-bas, on va chercher, non? Ozo beta mwana mingi ko tinda tinde mwana mkenga na zali awa tinda ngai. Pardon mankenga na lina ngati. Oza mwa msana ngati na boy. Mama msala to mwana msala. Kwani bozo bebisa ba kombo batu bo. Pardon mtume sana ngati. Yena ngo.
makalungo oyo sania ngai na bande kolinga nabongisama nde ya meta vandeli bona alobi nalongwa o akokende nabongisa te ti ntango akokende siko avandika likolo asali te ndenge azala baluka nsi bakisa zwa megafone soki nini baloba matisa loba nalobi baluka te baluka na nsima mama limbisanga anakadi napesa mokongo ateleka nsanga tangaki leka ya oni osaka nga boyeko mais kalunga likamne babiso baluka na nsima okomi gauche droite te mama limbisanga mama yaya pase ngai ngira ofingo pamba yo mampolo yaya aprofite na lokwa makalunga longo atoya biso mobale tosola mokie nga personnellement nga na ezosanga bien te ezosanga soni modele bozotraite ya spaghetti eza yango ti aosanga mpona bolamu na yo peut-être yo mpo yo moto mabe yango yo moto osala yango yango wana ozomona yango te eza mpona bien no aza ndeko no yakotrahir yo te akolobela omwa mabe mpona yo te eza juste ekosauve yo peut-être bomona gravité ya likambo wana te lelo bomokolo eopercute eoza ndeni mobali lopena papa mwana na yo ozobomba ebongo ozokosa vraiment eloko wana antukanga personnellement ata moso omona nga nalobaka te nga mpe nasepelaka na nga nango te loko osepela yango te après loko change na etango nini so eza tonton dadi te otikali na tonton kaleb so eza tonton kaleb otikali na eza tonton kaleb te otikali na tonton dadi osali shwa mbala mo ofanda na bango mbala poani poani otika no na mobali moko te epuis nazo explike mama makambo yango ya spaghetti donc mama kutu nayebi kutu te otala no esika towuti bon ata aza nika bongo bino osala nayebi te so ozosala bongo mpo aza ndeko te eza bien te asala mosala awa lokwa mwa mosalaboyi azali lokwa ndeko na biso asukoli bilamba okota mosoko osala tokota bolamu Petite et propre, ça va bébé? Je sors de la maison. Ça va? C'est quelle déploration? Bisous. Ça va? Quand la grande sœur a des sentiments, on a fait un abing. Ah, ma rame change de plus en plus. On a fait un ya faux. Avant ya faux abing. Bon. Sans plus tarder, nalingi te na ndako nanga na bona ngaetali yo te epi na ngai ya mama nange etali ngai etali mutu te wana nsima na nga obenge mpe tonton dadi dadi tonton wana bapesa yango na palais amobali nanga baya mibali nanga etali bino te bioso bovanda na ndako na bolanda oyo nga na otonga nalesaka bino yoso ozalina oteyebeli ani siko makambo mpena na palo esilaka manga te ya menga na ye nasolanga yo te teyayoni makambo mosusu mpo ezaka ya famille anga bateyanga discrétion nabie mama so likambo ya koloba ezali loba lingo loba nini discrétion eloko ezobongo seke ndako mpe discussion na mama mokolo motabiki kodiskitaka chaque fois discrétion komibomba yo mpe kibango yo sopoti te bilo mosu ozala na misa mwa mosala discrétion metana ya na okeba attention imango bilo mosusu mama pardon tosola donc ti lelo makambo ya dadi wana erenyaka na kata palo eza nango eza wapi eza wapi nabia meta yo mwende yo ovanda mpe boye bokosolaka na grande sere na yo te moni lelo tosalaafingi biso bafinga misunoamna bandaki yango te ntango boovanda bozomona mwa piscine bomoni mwa ndako bovivre bien est ce boyebaki moto asalaka mpo bovivre bien na mwa ndako oyo jour soki eza penaki atimbeli bagene oto tosalaka na famille atie bino libanda epi bopete baplan plan comme plombier pardon tika non on a plan comme plombier plan comme plantation
Plan comme plampophonisme. Ce sont des Français qui évoluent. Donc vous êtes un peu reculés. Bon, on a parlé mieux ça. Grand terre. Tamboula na sa senet. Sika ozule tamwa tamsona. Ya kanga mona chaka kimia na déjà. Kada comme on dit na ndako. Dadi wa kana ko san charger na ye, uno yebe na bo ba wuske koti ba sky koti. Na yebe na kuta dadi na boye boye. Ngalo ko revester bi ne se meki ya handi ya pa bandi ya pe pana. Eloko problème sur le vin ezaka soko sali tata wana. Mama msete ndio. Mom kika boye kaka ndito sula kaka. Merci Seigneur Jésus. Je remercie pour tout ce que tu as fait aussi pour moi quand tu es là. natiki liso na ngana kati na sero na maboko na oleka na kokamba biso oyo nyonso ekouta à gauche à droite yozala kati na biso po tozala na boyoka na kombo na moko Yesu Kristo amen. Amen. Boni mama. Mama Sœur Thérèse nakuti osante kitoko. Ah. Ka boye nde omoni mama nanga problème si problème. Naza nanga bien. Kande nakuti osante kitoko na kombo na Yesu. Mama sante kitoko moni na wango mais kati na nga. Kati na oyo nini kotungisa oyo eleki Yesu. Omoni mokoto okutana na nzela mama na ngai nayebisa yo mais omoi ezaka mbala liboso tokutana nakoki kobanda oloba makambo na ngai nyonso te mpo nayebaki pe te oza nani te tema tosololaki na yo bien mais rose omoni toyebana na biso kala tozayebaka madi kala tokabwana mpe ça fait longtemps ke tokutana lisusu te toyi kokutana nde omoni ngai na bala mobali na ngai nafandaka ne awa azomene nga vie dire nayebi biso so nalanda na nga ata badidoga bana tokende na biso Londres ntango baza kokende nzamba bamama leyo na Londres bien aza kimia rose nde nzambe atindaki ezalaki akuna te Sœur Thérèse mission na ye ezalaki kaka na kati ya ndako oyo loba nazoyoka yo nayoka ondongo koloba obiki mobali na nga rose andimaka na ye ke aza na basi mosusu libanda andimaka na ye ke basi oyo libanda baoyengayenga azoyede bango azoyede population azoyede bato nyonso donc mobali moko azanga secret na façon moko okoki kondima te estce liboso mama ata kutu akati na yesu yango mama na nga liboso mwasi na oyo ndima na yo oyebisa mwasi na yo ke bopartage mikolo tokendakenda na nge mpa mwasi wana ata yo moko mpenza nani rose na ngai ezala place nini il faut plus respect, il faut banga ko betelo makolo ba makangu na ye libanda. Lelo kala comment otengela nga ke a chance ko za no vrai chéri pour nazo na ngo côté ngaba kuna. Ezala. Tango zo côté na biso kuna yeba kité. So lelo bani balo balingana kata ndako eza fleur pa otana ngaba. Est-ce que kuna na ngaba mo ati biso na ngaba na biso na ba vrai Dieu lokwa Didier Nzongo. Didier Nzongo mo konza ngaba otana ngaba. Na ngaba est-ce que bato kitoko ba te. Basi kitoko ba te biso to bimana ngaba ba Didier Nzongo ba bimana ngaba. Ba mabe isa nini mpona Caleb mama na nga do nalembi kutu nde naza boye nazwa na nga décision ya kokende na nga azwa basi oyo na libanda oyo bakoanvie ndako na nga bakota na kati. Sœur Thérèse nzambe ayebi ntina nini akutisaka yo na mopanzi na yo oyo wana aza mopanzi na yo azali mopanzi ya sere wana ozoloba te azali ya yo ayebaka ndenge bokutanaka na ye osalaka kisi te combien bazola na église mabumu na se bazolela nzambe mais okutana na mobali wana bali yo bato nyonso bayebi pas yo avandisi yo ba oyo bazolala mabumu na bango na se po bapesa bango libala yo nzambe yebe tina tiaki yo na ndako oyo. Sœur Thérèse eza trop tard te okorécupere mobali na yo na kombo na Yesu eloko eleki losambo ezali te mitungisi wana nyonso ekosila soko oluki nzambe oyo yo mpo oyo wana aza mobali na yo Sœur kangama na nzambe solution ekozoma opesa nga raison naza na mingi oloba te loo na oloba no losambo kaka oyoki ngai tolukaka elongi na Yesu nga nazokende nanga tosala meya suka mpona kende tena biso yo so bosko ngana kende kuna poani parce que kuna te pas Sonia eza camarade nanga pas za yo ke pourquoi okuboya ngana kende kuna poani ma ezala te na bise ko DJ na bise ko ni isibila tini kazanda ka libala Black Lay na bien ata kutu babi kende o soki de Sonia mwasa libala Sonia mwasa libala nsa mobali moko to ke to zonga Sonia fansa mobali na kata ndako mobali msoza ni libanda
Sonia aza moto aloyenge tala tonga lisano ebunga apeka na kata lisano boni boko libala ozwi na kata lisano akoki soki ya kata lisano te yo loba mabe onga na conseillere mabe te toganga poye to ba grande personne to ba grande dame Attends, tu souffres de reposer ton motali qui a senti que basé na baolo bato ozalo ka bafia baba te. Oui, bibi papa zali supporter à Mazembe. Ko ganga eza ko ganga famille biso to mesa ko ganga. Pona sa to manda ko ganga papa na ko ganga. Na linga ngo mingi eza équipe ya mboko. Ne nga vite ne nga imana. Eza équipe na biso. Mais ma chère, tu as combien? Ida yona kakuta za en France, aba mbale Célestin. Son pan. Ah oui. Tu vois na Joël Ouemo, na mobile na ye. Vina biso Constant Kola, vina so biso conseil, Constant Kola za yena na Angleterre. Sonia yona za ndako na libala. Nga na zali parce que Jojo nkonda bena nga yuza kimia ba sèche pe même nga za kimia. Il occupé Sonia zo sada. Izala ita na ndika mabe. Oui, qui n'est pas bango. C'est le mot bopita. Qui n'est pas boti na été. Ko ba boti Sonia ba koyeba ati. Okinde pa na bango te. Ya mabenya zo sala ko tuta kale pa na ba engagement na ye. Sonia no ko sala ma bete Sonia malade ali parce que Caleb a sa engagement ni belé. Oh, oui biso Caleb des fois simba Sonia na nso. Oza mombe tumoko. Da dinga za ba sentiment privé Sonia. Déjà le côté déjà zo chila Sonia. Sonia na mbongo nde pa Caleb. Bolingo a solo tendresse na caresse pas dadi. Yusa ka munoko mbongo tam. Eza makome beleza sam. E bomba na sam iso ke bimia biche so temati. Makome so kota ngo boete ko kota kate. Sonia za mwasa Caleb ndima onde ngwana. Sonia za bongo bonyi boye ko. Caleb no kuna bankashime pele ala maman a mom bacha anda ku famille so awote so 60 bana. Bonyi boye ko. Ya via Sonia so Caleb va na Caleb. Mais ba vanda. Et puis toi lingi ma andi mala ba stalité na ba kwali na ye na ba pesene côté na katanzo. Toke pas Sonia. Oh na pinda pesa sakindeni. Yo so likamkika osinga babilo mkomso za ke stringo kabelanga okolonga na nzoto mkolo ezali. Kuli kamkika bono pesa sakina. Sko sakina simbelo mabeza ninya. Oh. OK na poto Donc, il y a un poteau. Pour nous, c'est un code pambo et il camp. Jérémy Mbala benga na passage Jérémy Mbala bosola gelor vie et puis na pesa ke bosoli. Atinda ko biloko. Biloko ya ka mutu pesa nganga za gelor vie et puis na Jérémy Mbala mais yo tinanga loko te uta poteau yo pesa ngate loti. Mais nga ba biloko nga ba contenant so jojo tela nga wiki ata ya mukibo dina nga ni panto na pesa kayo. Ya yo bosa ndeko no poteau nga gine na selo malonga. Ko rodara ko frodara na ba train ngonde nguma ene sko me kokanga kanga ngai na selo ka malonga kuna non ba sa beto ka champo de zonga so na tele pesa ngasi ni nyango mais pas ni ndokete et pas Sonia okete non c'est pas Sonia ngi posa ni makasi na la na loza na zema 9 mois mo zema 9 mois mais emona ni vraiment te azo lia biloko na tini zema zana o zema dadi zema dadi makopito bota kaka mais kuna Caleb azo wela na sa ndoto Caleb azo wela mona yanga ndata Caleb ayo ko na ndoto na azo wela mwana soko tela Caleb na misa sia ya molilité odi Caleb alinganga na beta ngo kara Caleb alinganga mais apesa voit même carte de visite na bureau na boyango nga mona betina ko na ko trahir carte de visite carte de visite ozape ka boton kina na bordo ko sela jojo nani babingo mama kambo elobi na wata feza RDC abi na Lorette Compression abi la duchesse kotamu côté ya kisongi songi yo ya makobito kabonya wa moi je pars makobi kende pardon te la bonde lio pe mingi na bonde lio mingi boni boye ko mako makaso ka tsunami à Japon atako pe tsunami à Japon pe eyaki pe la tendresse boete oh to comme so tu na talent to ba te bina ko bele bela muto no pe so makasi ndem tikanga kuna longa kuna irsi wane lo te to yebani ici to bote la famille passe biso nyonso biso ba famille passe te irsi so olinga dadi di kambala loba yo mbala muningo lingiete Caleb de Caleb so olingo mala na zo mi lobela na lobe na ote irsi mi lobe pardon zambi na kikoto na ulukanza na ba koto na irsi na ketambola koto ko landa ngadi pas na poso bitumba te moya makasi na landa ki na koto ovoni be koto irsi ici ko yate na poso so na ti ko yate na boy tsunami à Japon landanga eres mozongi po yo mo yebi nenge na so na mtolu nge okamo gloire à Dieu la vie photos à la série yo moi suis mobile mais comme il faut nous le par ci par là et ça raté nga une expérience à vie ko contredire na l'autre so monika moi c'est comme au ben c'est na 18h yeso no ya le binatongo nga yete c'est il y a quelque chose vous avez mon nana vous avez mon nana faut na ba ko nyo kwama pour na ko facilité et puis ma kamni no selinga na buto alo. Je suis fatigué. Na évité. Tant que le lobo, Ligue des Champions, à l'Obaka. Vous êtes quand même gentil. Bamona yokuna.
na obeta yo sila na obeta yo ogangi mpo bato batya okake yo ogangaka nga na kiti na se yo mati yo ngo olakisanga nini nga na mwasi opesa mitan o banga zeya no na batango na baoccupation na omona apres nga na mwasi opesa mitan ntango yo opesinga mitan nga mpe nazongiselo mitan na yo dadi nga okopemisanga te ya match te bolingo na biso eza match te dadi olingo osala nini o boni boye oyebi bien nga aza babusiness aza baoccupation so namona te ezaki bando rale wana oganga boye yo nde moto oyebi oloba ntango yozwa omona te nga agangaka oyo bapreuve eza te nazoka mwa basipso moya ya makasi bapesa biere vanda yo moto komo osomelanga biere bilobela somo na poche depuis kanga koma osomela biere obimiso na poche no moko te soma biere mena moya ya makasi sila oyebi ngai nabilakaka te te sila mokolo kozwa yo ame oregrete mpi na yo zwana na me oyo oza koadore wana banana kozwa ya me bongo sinema oyo apa na ngai ndenge na kovubela yo oregrete mpi nakodeklase yo nga na bandi ndimaka nga ata na likambo ya moke boni boyoko mpo na ta yako na miso motima pasi aso nga nazala mwasi yango akondima kosikelaka mabebo na kichakabi ekanedi plus au Congo king makiadi abideri namoni mwasi na yo na veste nga mutu nakende na silip ngamu nakende pa king makiadi ekanadi oko ngamu nakende ngo na king napesi rapport namoni mpe Walter Ngalula ngamu naluka ebango namoni héritier na piscine Clément Mbenga na ebisi bango makambo tout comportement na sikoyo olingo gango baka chapeau po sikoyo olingo po sani betanga yo mobale bobeta basi betanga na piscine okosopa osokoli silip onateke komi fatigué oki ochange oyebi mayo te na molungi oyo nasokola te nayebi so na okango 4 jours na chambre okobima te zelanga kanga na oyo wana kuna olanda 4 jours nayebi so okobouge te c'est quoi ça sila wana zolo bapana dadi na oloba na yo bongo nasani na ba basipso nazokana na ba demi taille sia telanga bien telanga bien bapesi yo molai bapesi yo makambo nyonso ya bien bien zoba eza na kati ifo osala ta yango ta bajojo ngonda baa na batai no baa mayele ozomona mobali azosamaka basiège palmier baja batiste ngini ozomonake mibali baa milai bambinga me makambo malonga molai wana bapesi yo ya nini eya perte pamba na moto asalaki yo kuta soki amoni yango regrete pourkui apesi oki bamolai ya boye kibona biloko na bademi taille baingrat dans un petit corps keba omona mwa motu moko elongi ezomonana mokolo mais taille mabe un grand dans un petit corps keba na ba demi taille keba mama keba okende te 3 jours awa nani ngai beta zabiki na faire dessiner ngai babengi omoni momunene nga bengi yo te kende sala oki osala mosala na yo kesala mosala opesaka saki nanga na kende oui allo zabiki na faire dessiner ngai naza juste na kweya nini babaloni chéri nani otuna maliboma mtuna